kitate. Soki na kangami côté moko pobo balolanga na kobi makasi. Covid moko incroyable. Abi non il faut que nenga abi non ko tsanga ba mbombo no bima insulté. Et j'ai regardé mes enfants. Na kene na hôpital na benga mbina senga bité. Je préfère na kufa na kati andako. Et c'est par là na eko fungola ba lien moko o copine nga atinde sakimila. Kaka na se a douleur na ndenge na tenga maki na mbetu côté moko na zui téléphone na fungola bona ki tomber na verser moko nga na sina tanga yango déjà. Mais na yeba ko comprendre yango bien te enga ki lobani. Alors tant on a taillé oh mais verso ya lobi nga na sina tanga yango ti. Et c'est par là maintenant na bengi copine nga na bi na obela. Merci na ba lien o bando tindelanga nzoka za mosala nzambe penza solo. Et c'est par là na bandi ko sambela prière à papa on a ka na téléphone et biki sangai na telema yango na loba na koti na la bonne semence. Moi je prie chez papa Charles Bamek na liboso à télévision là. Imaginez-vous toi qui a 3 ans et depuis confinement na mona été awa yaki na Bruxelles na Liège na salaki tout na meka ko mona été na koka mona été parce qu'il y avait du monde. Il y avait du monde, malgré la qui chance au côté à la 4 églises, mais il y avait du monde. Mais moi, les miracles, ça s'est fait dans ma vie. Dans la télévision, on a prié à Nandaku. Na priaka Nandaku. Grâce à Papa Wana. Ma prière na ye. Et kondi manangai. Et ça, qui na télé manabika. Yango ngana lingina lobela lelo ba Congolais. Na yebi lelo na tala o ekuta ko yako répondre nga impoliment na bloquer yo omoni so za na besoin o répondre nga mabe ki o pelisa live na o critiquer nga kuna mais awa o critiquer nga ku ponga moko naza déjà na nzambe sa salela nga ngolu ya komona ke moi bomoni nga za ga moko na vanje pa nga boy. Merci beaucoup ma chérie na vanda moko pa nga boy na omi tuna na bi Nzamba bolingo c'est que ndenge la kakanga wana munga loba bongo na loba kapenda na lobelo kwa mutu to mona na loba ndenge la kakanga na moma na olela wana miyo ezo bima na oye batena obandela wapi no suka wapi passe à mon kili ndele lo yo tombolanga. Je vous jure je parle comme ça mon Dieu nga solo bongo et ça me dépasse. C'est pour cela que na kanga mambongo na ngate soki la ngina sale la mwana etike loko no sala sans pardon. So ina lobina pesa na ko pesa so na bina kabana kabaka na tala kateke loko eza ya valeur je donne parce que nzambe a bolingo. Imaginez-vous au uti na divorce moment ngo pe attentat ozole la douleur oyebite ko bandela pe ko suke la wapi nde moment nzambe aki ko visiter nga ko église te na bando sakana nda moment tala nzambe sala ka ngolu na bawo ya ye ngana ebisi mino ngai nazalaki mwana ilaka Monsai na nzamba na lekaka j'avais l'âge ici c'est 7 ans 8 ans et pas na biso nzambe déjà oya lobaka na kati na eseke zalaka ngande na ndaku na biso nzamba lobaka otombola. On est d'accord? Alors arrêtez vos jalousies mal placées. Papa Charles Bameko ayeba na moment confinement. Bino bato ozali so na ba peine d'histoire ayeba naka ayeba na te. Le pauvre monsieur moko alobaki. Ngai na yeba ni na confinement. Mutu tout na confinement zaki na ndako. Au moment où tout le monde priait, lobi ba voisin ba kufi. Ozoyi bate lobi lelo ko comme pa na ngato na buto lelo ngande na ko kufa. Poto yebi ndenge Covid saccagé batu awa. Nazalaki na yeya moko to bando kende na e tongo nyoso na kuta na kana e so nga na okena bana na nga boye yena mobali na zalaki ba bongisaka nda ba architecte o mona mobali na zalaki na fille na garçon mais jour mo na kuta na yeya wana na deuxième siko Covid tant to koti siko deuxième confinement na moni siko mwasi na bano mona mwasi na mona ka mobali na tuni yeya wana na bi yaya boni abandi kolela ngabi o problème nini ya na telemina landae ngabi boni papa abi papa uti okufa na Covid bomoni ne batu bakufi na malade oyo batu bakufi c'est que yaya wana leli mobala tike na bana mikie ngana bano mona mobala ne chaque jour na bana akolata babila bana bana batongaka bandaku
c'est que mobali akei atike na bana na moment wana ya confinement nani aluka te kota mabondeli na bato basambela tito mo sambela. Et c'est au moment là que moi j'avais connu cet homme là, Papa Charles Bameko, a sauvé bato boni dans la prière, a aidé bato boni dans ma bondeli. Papa Charles a prié loka na téléphone et boye. So ozana kondima nzamba osala. Ezate ke yenda zana ngolu yo zangi ngolu te. Mutu tout nzamba tia grâce pa na ye. Mais biso moko to bebisa ba grâce na biso na makambo mabe, comme na masanga moibi, makambo mabe. C'est comme si il y a pas de connexion. Zala na kondima et la foi, concentre-toi, talela nzambe wana kondima no eko sauver yo. On est d'accord. Nana zo ebisa bino lelo bino ba pasteur boza na France et Belgique. Moi mi te mama be. Moi j'ai une grande sœur. Aza awa na poto no tanga mboka te. Abana ko sambla l'église moko kingandi. Ba décider na mobali le balonga l'église na bola nanga bebo fungula makutu na bino bato mi te mama be. Bato bo saleli Papa Charles Bameko likita boyo kanga. Yaya na nga wana a décidé bolongani l'église yana oyena mobali naye. Pasteur wana tango za l'église yana alobi pasteur moko fo motema. Aluka ser moko ya kitoko ser yana bano kendaka na France à cause de Papa Charles Bakam. Ser angwa zalaka awa na mboka na nga. Ça je vous dis vrai, na mboka na nga na Bruxelles. Pese angwa zate ba ser oya ba âge ba 45 ans to 40 ans. Mama mukolo ba tantine ba kolo akati. Ba komi ko préparer mama wana mama na kenda kosaka makambo. Oh tango na kota kuna passer ngaka simbanga. Bango ba yoka na mobali le habite. Boni ba akomo kosa makambo, ba komo fonder makambo. Alors ya place ensemble ate ya na bima na ye. Abenda na ye na mobali na ye. Eh bande ko komela bango problème. Et comme les bango problème bomoni ba église o le loto mona na poto et comme ba secte. À vrai dit, je vous dis, église à na mboka nga awa. Et comme la bango problème menace ba comment menacer bango couple wana na bana na bango. Ba komi ko menacer bango pour déjà basi ba yeba ki ba makamundenge ba salaka complicité ba sala ba ki ba détruire papa wana. Est-ce que vous imaginez? Et puis jour moko ka l'église na utai ko ebisa notanga na sala ka ba vidéo ya wa boy. Ser moko ayaka wana boy. Aya zo seka na kati ya na ba prière ezalaki école de délivrance. Pasteur moko amema kinga Papa Charles. Ayebisinga OK na bina ebise na OK na l'église Papa Charles alobi pasteur na bino na lokuta wana. Un jour soki ba kokanga eso kini. C'est que ezala déjà likite na bango basi ba salela muto abato. Pona nini man mbongo ba moni ke église Papa Charles bazo s'aimer. Tala, nga soki nzamba osala nga na osemete pourquoi? Na semete pourquoi? Na semete pourquoi? Si quand tango tozo s'aimer, Papa Charles Bameko tambolaka na caleçon pamba saki ala ta pantalon. C'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Bino bolingi tango bozo pesa bongo, moi sina za la salité. Si ko bino nde bo signa contrat na ba Versace na ba Gucci, bango ba kola tango te. Gucci ezaka pona bino. Omona teke mwa mitema mabe. Poni bato bokoza mitema mabe, nzamba asalaka mutu na ngolu na ye. Lelo nani andimaka ke Naomi aoyebana. Mama nange komana ko bangisa ye mama abi meyaya. Ninge na Kishasa bato batanga kombo na okoto mama Naomi tokoleka bona wenze penza boye ya na lobi kasi leki nanga avant ne kaka nya boy bato baba na koya kolanda landela sima. Abi na koyoka penza ba rolo ba kombo na o. Mama Naomi wana azo ede bato penza makasi. Ici, maman, Dieu m'avait déjà promis. Alors, on a bon mouton quoi arrêter ngate na makambol. À moi que ngamo na tambola na buzoba. Parce que c'est déjà eloko nzamba sala la katingake et ko ya akosala ngo pe a réaliser ngo malgré zwa ki mikolebe parce que nzamba besoin temps. Nana ndimaka ke Papa Charles Bameko na boko ebelelo na peine d'histoire bino moko botonga ka bato balobaka ayebana te mengongane kokaki guerre makambo passe moko ko ya na mboka na moment na bato bakozala confiné bakozala besoin ya mabondeli ata lelo Papa Charles batiele na kati na prison nga kutu na sepeli boyebi ke soki lelo batiele na prison Papa Charles ke ko sauver ba ame mususu eza na kati ya prison eza mission on nzamba tindie bo rendre sous kombo ne munene makasi. On est d'accord.
soki bolobi ke lelo Charles Babé kwa koti prison akosala musala oyo nzambe ye na nzambe basinya ba alliance akosauve akobongolisa mitema bato ebele na kati na prison pe na prison wana ebele bakobima bakosalela pe nzambe na nzela na ye. On est d'accord? Si tu es en Dieu, on va te combattre. Soroza ya nzambe ba obundisa yo totala makambo na ndenge ya miso bo motote. Si tu as la chair comme moi, mais na ebiso kota en esprit. Na yebi kutu tenga na zolo kaka ne bazolo ba menga na yebi sibino lelo papa na nga wana soki lelo batie na prison nga na koloba gloire à l'Éternel asi a sauver libanda nzamba permettre ta kota quelque part qui ne pas sauver mais a obima. On est d'accord? Parce que Congolais a obéta maboko a osepela mais la champagne ba kangaye a kosala soki 30 ans soki combien bino ba serviteur de Dieu à lokuta ya poto boza boy toye bibino pire ser na nga ebisanga peza bi feza nzoto malili muto azosa la complicité na mama mokolo bongo mama ya mokolo yo mamoza mokolo bongo menopause se côté li opé on dit mieux que le kosa makamba buzoba okoso ke kosenga prière okoma kuno komo kosela mutu makambo afini o mabele to asali boy ba mama oyo to banga nzambiti. Bon, mon ba pasteur au bazar. Bato ma okapeza les faux serviteurs de Dieu. Ba koma la bango ko vivre kana sima bato. Na ba téléphone ya ko benga ka bana bato ko lakisa ka ba mitakala na bino. Na YouTube na nga na tikaka histoire ya film moko azana Belgique awa. Oh, pasteur moko a France ayaki kote na Belgique a bebisi le libala na ye akoma ko bengi na ba air tardif e copain na ya kangango mais boza na réseaux sociaux Jésus a dit ceci le Seigneur a dit cela nanani bo yebi mitema na bino bo mona bo kaka likunya c'est bino bo te ya maloba na nzambe te bo komi de ko te ya bo komi ko te ka parole de Dieu. Si comme on n'est pas Charles Babé ko batu bazo ya ko semer volontairement mais bino bozo luka batu na makasi na l'église na bino na mike kwa ndako bandeke batu bazate sikotango bozo fige misu na la bonne semence bo moni prière dimanche kilte à tongo kilte à pokwa to bandi armée de midi lundi ti vendredi c'est que bo yoka likunya bo mona ba nombre na ba PayPal batu ba sala ndenge le kaka bozo mona ba bi bo yeba na batu ba gouvernement na bande ko la bino mususu ba postila awa baso ke de ko funda bo mitema mabeto ebi ba jeune na bino ba congolais mettez le cœur ngana ebisi bino makambo bon lukate ke o eza civil eza ba faux pasteur ba sangani ba sali likita po ba bundisa papo ba bande na si toyebi jalousie na bino vous m'énervez même. Poto yebi bino même moi-même na yebi ba faux pasteur oyo bolinga ka papa wana te. So bo continuer to bando tanga ba kombo na bino. Bwa mi tema mabe. Bwa kitoko te. Congolais lingi muninga ne abonga te. Siko lelo yo soko moni na omi. O ke nga jalousie na ni. O nzamba lakanga déjà. Alakanga nga ko tombo la ka kombo na nga. Mais na yeba kate wapi na otombo. Je me posais des questions. Alaka nga ko la koka ke moi na bilaka, je suis là devant vous, moi na bilaka. Na lobaka rien que la vérité. Alors si tu me combats au kufa pamba, mutu tout akota na nzela na ngo combattre nga, ma chérie. Musala na we ko beba, ndaku no ko zo problème parce que on nga na osala ezanga te. Au moment où ba témoignaka natika ngamo na otalabo lobi na zaina coaching na tantini moko ayebi sanga lobi na omi na yebi ni te na opesa ta changer ma vie